Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, la grande famille de Maman BBC. Bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Ceux qui pèsent na pourquoi Bouyambi Kaka, ceux qui appellent du ruine Dédé, bah bonjour Bouyambi Kaka. Alors, famille Libota, shalom. J'espère que nous vous allez bien. Voilà, na loba que nous na ozunga, ngayo na zongi. Alors, tout tu kota là déjà deuxième épisode na biso, il y a film ya traumatisme na Belle Vie Télévision. Alors, commentaire exact, traumatisme, toujours on a déjà traumatisme. Eh, bande, non, on a déjà les andaya, nazo batele andaya, na mwana au prisle, kosuka nini. Les a déjà traumatisé moi na bongo te la grande famille. Ah, na bayaki, loko wana tango kakaban. Seigneur. Ah, na okelika déjà prisle mawa. Pour Léa, hey, pardon. Ok, moi on a déjà mawa, non qui pesa mawa. Alors to yambi pe mupaya, ils appellent mbalibo. Sauté je crois joie déjà non, na famille nani na Belle Vie Télévision, to moni nani Laetitia Mwamba azali ki aléa na kati ya film voilà. Ye moko déjà zaki ça lancé que non bandeko bomonanga na Belle Vie Télévision. Voilà. Alors les anda déjà na moni déjà que non yende koza cauchemar. Ya nani, ya Prisley. Tukepe et pas Belle Vie ba oba kozali Belle Vie azana ka Belle Vie azana ka penza ba noko ne kuna ba ko traumatiser ye donc papa lianzina nani na mbatasi ala kuna vraiment ba ko traumatiser Belle Vie yoka papa lianzi abike non ba yiba kombongo bango ba yoki mutema pasi ka ndenge Belle Vie ba no sula makambo ya bank abike no bank bakina robomba mbongo na bank siko bango bazonde ba yibaka bake omela masanga. Alors c'est-à-dire que non, papa mbatasi alana papa lianzi bako nyoko la Belle Vie donc bako traumatiser Belle Vie. Tokepe susu na et pas maman top bandiko na oyo kilana Belle Vie ma wanzambe nanga coquette. Hein? Coquette na Karine ya Mado na Muchopi. Makamba osala Belle Vie na yoki mawe biako Belle Vie alokota ki bango wapi nzambe nanga. Mais ce que j'ai aimé encore, ce que j'aime pas Belle Vie, era musala azomi kitisa vraiment. Musala azomi kitisa. Pour na Facebook, na face to face, donc fara boye. Koketa okyo sa ele buzo bana zo sa ele na film ete. Koketa okyo sa le la yango te. Ni Muchopi ni Karine ya Mado. Alors c'est-à-dire que non Belle Vie a mis kotisi, on dirait moi na mawa. Donc, tout ça, tout wana bako traumatiser Belle Vie pour na business. Mais maman top déjà ça c'est belle na Belle Vie parce que aza honnête déjà na binana ni na musala ba o mususu onde na ebité so na pesa bango ba kombo nini. Alors attendons voir. Nani lisusu. Tableau ya nani lisusu na oloba awa. Papa Serge pe asaleli nani mama étoile Zoua. Oyebi ke na seka ki na tableau wana. Papa c'est mon Zoua mobali bandeko na loba Zoua mobali ezalaka mabe. Alors bref, c'était au moins ça, tous allez belé les sous bandeko tota la film, to soutenir star na biso, to soutenir yé, tota la ba film na et ko ça vraiment bien bino bato wana non bo silisi na ni mi ya kupate, rapidité, toujours zela bino. Il a déjà tous na deuxième épisode to kota la lobi ko la troisième épisode. Voilà. Alors, bandeko na kota ka on a bien di solo nanga na yeli bino lelo. Bomoni titre nanga bomoni pe photo na tcheli bino wana na tche Poutine na tche Mama Loketo na tche pe Maria. Baza ebele mais na bandina on a Maria.
Je crois boyebi Maria nga na yebi Maria et pas belle vie. Quand ninga joua qui pas belle vie, a joua capé bien. Ce qui m'a dit que non a ça la critique na ko jouer na aza vraiment maloba. Maria vraiment azalaka na maloba penza, ye ratakate. Et puis ce que j'aime chez Maria Zanini, elle est courtoise hein. Sur mon état mariage à Muninga, à qui na fête à Muninga, à Binaka, donc azalaka à l'aise. Et na kota kapé na ba live né à TikTok parce que atekaka biloko, atekaka ba bilamba et voilà atekaka. Très gentil na live na ya azalaka gentil. Alors nga déjà na zwakaye na image ya théâtre té na zwakaye tant on a landaka ba live na ozo sentir que non eza mutu aza fille moko bien éduquée et voilà. Théâtre musala ezaka musala. Ah, parce que Maria Zalaka Mbanga, Maria Zala Mbanga. Alors, toko tasiko na ben. Pourquoi kaka Maria? Alors, bandeko. Pona zongisa na bino sima, na ben na maile na bino. Bozo yeba lorsque nani Mama Loketo azaki na ezaki Jean-Paul, ezaki Jean-Paul. Oyo abande ko gérer nani compte na encore abande ko gérer chaîne na ye. Boyebi moment le monsieur oyo abandeki ko gérer chaîne ya Mama Loketo bobandeki komona ke abandeki ko donc arrandraki Mama Loketo mauvais service ya koloba ya ke azoponela ye ba artiste oyo bako jouer na chaîne na ye et c'est par là bomona ke non Mama Loketo akomaki na système akomaki a écarta banani ba comédien ebele pembeni na ye ezaki ye mon côté parce que azaki na bato babane ko gérer ye. Alors lorsque makambu et ko sala ke na ebi bon bandiko je crois vous êtes d'accord avec moi non lingana zongisa na bino kuna après siko nde na kota na lisolo na nga parce que lorsque bane ko travailler na Jean-Paul ezaki facilité. Et ça qui est vraiment facilité. Donc, Jean-Paul Moutabane, pour ceux qui Jean-Paul n'a habité, Jean-Paul, je crois des combos naï. Musicien créé à gospel wana. Abane ko pone la e penza ba artiste o ba ko jouer na SB. Wana to ye bibiso nyonso. Et rendra qui est mauvais service. Alors, départ, il y a Moutouana lorsque Mambutu Kota qui est bazuni chaîne a publié ka photo moko affiche. Oh, yé moko a travaillé affiche wana, a publié affiche wana, a tché elongi ya Mama Loketo elongi ya Irsil Pechanga Mobutu Black Line. Et puis a tché photo ya nani ya Poutine de l'écriture. Moutotika hydrokino na défaut. Vous comprenez? A tché et puis a commis réconciliation. Bozo yeba. Nde loko esala ke non et memela ye mbutu. Attendez bazo benga. D'accord famille bo aimé hein, bo limbisa, appelle moko ekotaki, voilà. Après, lorsque ememela ye mbutu et salaki keno ba artiste ebele ba komaki neti musika na ye parce que mutu abane ko gérer mama na bango ezaki mutu mususu voilà. Bref, tango bakabwani to monaki déjà ndenge bakabwanaki. Se fait-il que na minute oyo bango ba ko remarquer que mutu wana Jean-Paul wana a écartaki ba artiste ebele pembeni na ye ebele bakendaki wapi bazaki mingi epa nani epa Bellevue soki botali epa Bellevue ba tête nde ba jouaka siko ba tête wana na ngambu ya Mama Loketo Jean-Paul wana bandeki kobenga bango te yango bobona no mona keno epa na ye kuna abengisaka ba artiste aotala donc kaka azo kipete ya koloba keno tableau o soki na pesi mutu oyo est-ce que ko jouer yango bien ou quoi Bellevue ndenge asalaka. Bref, alors na minute oyo bandeko ngai na ye pona na dénoncer yango bandeko bo partager émission nanga et ça bien balobi soki oyo omoni ndoki sala nini belela soki omoni ndoki sala nini belela alors tozo belela soki bo remarquer bon mona ke non mbutu ekomi ekoti makasi na sens ke non Mama Loketo akomi ko azana mutu yango eza Jérémy fona tanga kombo na ye Jérémy nde akomi pion ya makasi o bazo utiliser ya balongola ba artiste abenda ba artiste belé o baza pas Bellevue
donc basi batie mpe bambongo. Donc makambo eza ebele bandeko. Bomoni ndenge Bellevue asalaka keno chaque fin d'année peut-être apesi nani ba comédien boye. Ya bango mpe basi ba préparer yango Jérémy. Donc c'est-à-dire que non Jérémy asala bras de fer na Poutine. Mais nyonso azosala wana envoyé na eza nani Mama Loketo. Donc basi bavandi basololi. Ce qui bo remarquer bokomona oyo atikalaki na 2 mois. Autant akendaki na poto na autant akombo nete tango azaki na poto oyo atikalaki na 2 mois ya koloba keno ya ko survivre. Soki bolandi ba émission na ye tomona kaka na ba page ya TikTok. Alobaki nini? Alobaki ebele bakopanza na ebele bakolongwa kuna. Eza déjà plan o basi ba planifier ya koloba keno ba benda. Na liza wana nyonso, je vous dis. Makambo eza. Siko na minute oyo mutu ba cible na minute oyo keno ba benda ye makasi eza nani eza Maria oyo. Na oloba ngo po Maria pe ayoka o nazoloba. Ayoka ya keno basi ba cible ye. Ya koloba keno ba yebi eloko ba kosala po ba benda Maria. Dans la minute on a se rendre compte que non et pas Bellevue, ba artiste makasi baza. Oyo tango azaki na Jean-Paul a longola ki na vision moko ya bien. A kotisa ki na mbutu yango azaki na azaki peza na ba artiste peza makasi te. Awa sikoyo na ye na Jérémy basi ba vandi ba sololi. Balingi ba benda Maria. Des complots eza awa. Bandeko histoire vraie, il y a vrai. Ce qui bo talibino moko bo mona keno, maman bébé salobi ya solo parce que ba GO bazo sala dernière, ba o sala mikolo, bo mona keno za ba bras de fer moko boye. Ba olinga bazo ba to makasi o bazé pa Bellevue. Mais ça na bato mususu ba ko mekate parce que ba finga. Mutu loko papa Serge ba finga e. Alors ils ont makasi ba ciblé papa Serge. Ba comédien basé belé o basi ba ciblé. Na oye na moko na oye obimisa bango nyonso ba moko te parce que ils ont matière. Na ye na Maria. Ba biso ki omoni ndokie sala nini belela. Liza wana bomoni Liza wana. Liza peza kaka Jérémy. Liza nenga zawa nzambi nanga ngana zawana te pona okota na ba vie privée wana za vie privée na ye mais muto azo sala je wana siko eza Jérémy basi ba vandi peza basali réunion peza ya koloba keno na minute oyo to sala vraiment campagne ya déstabilisation ya koloba keno to zwa penza to benda penza to cha penza paquet ya koloba keno bomoni eloko asala kena ya liputa na basala ngo déjà pas Bellevue. Et comme il y a ba bras de fer moko boye yango na lobaki keno batu basé sous na vision te batu basé sous na inspiration te po yo mutu oyo za inspiration peut-être ya okomela batu filme osa ba biloko wana te okomi ba komi nde na suka bandiko bo partager émission nanga bo partager peut-être le quoi tu es déjà ko belle la boy peut-être ba to tika parce que ba dévoiler déjà secret mais ba si ba cibler Maria ba cibler nani Maria aromi mona na miniature je crois kokota Maria ba cibler yo déjà ba tie ba mbongo ba tie na ba nini ke non ba e baka ko benda yo miyebela oza artiste et comédienne Bellevue akangi yo te mais tala musala na okolinga te osala musala osala trop jeune wana na opeso siko conseil mama to ko yebso te ke no ko kende kuna te ba cibler yo siko ko cibler wana eza ya bien te ko cibler ba cibler yo po ba déstabiliser Bellevue to yebi ke no Bellevue akanga ka ba artiste te Bellevue akanga ba artiste te siko mabe o biso to moni eza pourquoi batu o bazo travailler na Bellevue bolingi boya bo donc souci na bango eza nini ba longola batu nyonso baza pembeni ya Bellevue bo mona peke no a olimbisa pe mama top no bina otanga ba kombo ba artiste te parce que naza na liste ya ba artiste o basi ba ciblé
mais oh nan na minicho ba olinga na ba take makasi zana no Maria oyo. Maria. Ce qu'on a zoé bate pourquoi ba cibler Maria? Maria zalaka faible ngana bino to yebite. Pona nini te ko benga mutu na ndenge ya bien parce que ba artiste ne baza ba Maria na ba tourna kana ba chaîne mususuti. Bon okipe ka ko benga mutu na voix ya bien, na voix moko normal. Bon solliciter ye. Pourquoi si ko kolingaka ko sala campagne? Campagne ya koloba ke non ba déstabiliser Belleville ya koloba ke non ba artiste belé o baza pembeni na ye. Bandeko, na ye nanga ko dénoncer. Na partir ya awa nde to koyeba siko ba artiste o baza mabe. Ba Mariana baza na contrat pas Belleville. To boyi pété, nazolo bango bien nazo répéter. Baza ba privé ya Belleville. Baza ba privé ya Belleville. Parce que problème est ça. Façon o bolinga ko lukela bango, eza façon de ya mabe. Parce que Belleville nenga zawana azana ba artiste te ke no ya koloba ke no ba artiste nanga o ba signer contrat ba okyo bima awate. Non. Eza na artiste mon côté a signé contrat et pas Belleville. Comme pour dire que et comment que non koto ba bengi yo OK au joueur ceux qui moi $50 koto ba bengi yo OK pas okangisi ba mbongo no zongi na ndako. Siko façon obino bango ba olingo sala makamude eza mabe. Ya que non bazwa peza ba sala peza campagne à desta. Donc ba benda ba artiste ngana o lobango. Na chema ina munokote parce que eza penza soubassement. Peut-être na bango mo pe ba okama ba loba mamo ya zuli kambo ndeni. Ceux qui botali bomoni oyo nani oyo ndenge azo jouer mikolo makambo azo sala o mona ka keno azo luka bras de fer moko boina Belleville. Yango to dénoncer déjà avant. Ya ba artiste nyonso ba ciblé ngana ko bando yaka na ina cité bango na matisi bango na miniature. Ngana ko bando matisa bango na miniature bien lisusu comme ça ba mi yebela. To boy hypocrisie. Ce qui besoin a besoin. Mais ngana zo comprendre te yango nazo loba awa muto abebi si théâtre nani. Muto abebi si théâtre nani. Parce que ezana ba artiste mususu tourna ka koto après aki a tourner kuna. To mona ka mama o nani c'est mama makambo. Ezaki na film nini yango mama makambo azaki awa oyo a nani mama eto ba neko supporter ete. Na bosa na titre ango. Il fallait ba artiste baza na bango free. Na ndenge moko ya bien ya koloba te ke no baza ba likambo ko zo ba artiste ya koloba ke no baza ba privé ndezo boma. Bo solliciter na ndenge moko ya bien. Bo bengi kaka peut-être na phone numéro na ya za na TikTok partout boza donc boza na ndenge moko boboki ozwela Maria dans le bon sens. Ceux qui boza na besoin ya ke no aya ko tourner pa na bino. Bo pelisi kaka phone pas bo bengi mama toza na tableau moko boyeboye to lingi yo do jouer. C'est à elle maintenant ya koloba ke no na zoya ou encore na zoya te. Pourquoi kaka ko comploter? Pourquoi kaka ko linga ko tia botala tabino moko eloko basala ki eza passe hein? Franchement eza passe. Donc bazotala ba film au Belleville azokoma. Ba otala azo classé ba comédien ba artiste o penza bazo pesa penza elenge ba film. Siko komi ko sala bango mutema pasi ya koloba keno ba film ba Belleville ezo taper fort et surtout siko yango ba lobi keno to cibler siko ba artiste. Ba o accompagner vision na ye. Nga na ye nanga ka ko dénoncer, na ye nanga ko belela ba lobi omoni ndoki belela. Les artistes comédiens baza ba hypocrite. To boite Maria za privé ya Belleville mais façon oyo bango balingi basa ya makamunde za mabe.
façon o ba osa ya makambo nde eza mabe parce que bazwaki mpenza ta bavandi basololi baplanifier yaya soki boyebi kuna nazwi likambo oyo subasema ya subasema nzambe na nga likambo na yo donc nazwaki likambo depuis ntongo vers ba 8h39 naokende église nobaki no na yo osala yango kaka na pokwa parce que naoki ovanda na matière oyo te na mari yango peut-être aoki ozala pa bakutani na moto basololi soki ayoka mama bebe esa yebisaki nga likambo oyo akosilama siko bite eza nini bite eza kaka keno baartiste nyonso baza pembeni ya Bellevue basala nini babenda bango lokola Bellevue ayebi kokoma Bellevue aza scénario donc akomaka et puis asalaka esu nini donc asalaka presque misala nyonso siko diable aplanifie akoloba keno bakotela kaka siko baartiste sine toye kopesa siko position bongo te nga na memi na nga napesi position naye na nga kobelela deja eza kaka mari ya ye moko te baza ebele nakoya na esu na mosusu nakoya bientôt la bomona mpe ata mama top mpe bazo baolinga bazongisa esu mama top ozomona bamakambo yango balingi Bellevue kokoma na ye bakokoma ya bafilme oyo azokoma wana azanga bato akojoue na bango soki bocomprendre makambo na oyo yebisa bino donc baolinga sikoyo keno Bellevue ndenge akomaka bafilme aza makasi na kokoma bafilme ye astokaka bafilme balingi sikoyo bafilme ana azokoma etulela ye azanga bato akojoue na bango yango monanga période moko nalobaki no omoni baartiste oyo ya kalakala oyo mito ese baby mito ese doki bana oyo babimi lobi baza close na Bellevue mpo na nga nalobaka na nga yango Bellevue aforme bango asinisaka bango bacontrat mais contrat na ezala renouvelable nde bongo nga namonaka mpo bato ya mikolo ezaka pasi bon wana eza juste idée oyo nga napesi soki bayebi objectif na bango eza bien soki bayebi te nde eza pasi likambo eza soki batieli yo mbongo boye pa boninga ozwa bato na mbongo siko bokoloba nani abebisi théâtre la grande famille boyeme bopartager et que ça la vraiment nga bien makasi aimer partager namoni awa Bellevue félicitations Bellevue na uti ndeko moko uti kotindela nga awa Bellevue aza nominé na Zikomo Africa Award 2024 bolandi alors il faut que voter Bellevue aza nominé fona na tuna na benga bato akini comme ça ce qui est confirmé parce que naza déjà na affiche awa ce qui est confirmé to eba ko sala makelele ebele pona ko voter zako ce qui Zikomo Africa donc Bellevue Kandi Congo DRC Best Zikomo screenwriter donc écrivain of the year. Vous comprenez likambo yango écriture screenwriter donc eza likambo écriture awa muto akomaka alors il faut que voter siko awa bandeko kindoki mususu ndenge na monaka na Congo biso nyonso toyebi écriture à Bellevue toyebi mais ekozala mpona ko voter toyebi te nayebi te sikoyo soki po toyoka keno mama Loketo asalaka tricage mama Loketo asalaka tricage
Vous allez à la classe Batindelinga, na confirmé yango. Bande ko bo aimer bo partager. Aimer partager, aimer partager. Bon, il faut dépendre de pena et ce qui a kondima ou encore ce qui. Il y a déjà. Bon, attendons voir, hein. Attendons voir ce qui a kondima, ce qui a retirer combo nae et bikakae. Tous la équipe nae ce qui a koyebisa biso nini, voilà. Tous on la lisolo na biso bandeko. Kande na bandai koloba. Balo biso ke omoni mundo kisa nini ebelela. Bino moko soki botali kaka bomona ke non, le monsieur aosa nini azosala ba makambo moko boye eza kitoko te, c'est comme ça zolinga ko prouver belle vie, c'est comme ça nzoka basi ba solo li yende siko ba bimisi abima asala plan asala kopo wana. La grande famille eza pasi théâtre Congo c'est koufi banani bazo bomango ba comédie bango moko chose grave na lo banano likambo na raisonna ki likambo 2 jours passés. Mama loketo oyoyo bana o ba lobi o ba Jérémie oyoyo ozo kende ko se confier na bango buzo ba tout ozo sala na bango lobi tango bakoya ko manquer yo okoloba nini batu baza mabe yo moko nanu yaya se respecter te oke ko se confier pesa kutu nanu linda na gatibi o ba merci parce que baza bana moko baza bana moko baza na éducation parce que bana na baza na ba matière na yo. Ce qui bazaki bana moko kenon le quoi oyo ozu opoussier pembeni akotanda yo mutu nano abimisa ye akomi ko bundisa ye belle vie oyo abimisa ye lelo akomi ko bundisa ye a combien plus fort que yo oyo eza passé banayebi te bino bato bo raisonnaka ndeni. Confiance au pèse, au pèse les confiance ni. Ce que vous avez moi si a bien, vous avez maman moko ya malamu, motema ya bien. Kolingate batubaya kolobelo mabe peut-être ya belle vue bien ici. Siko yo le fait kaka no kangami kaka na mwa mobali oyo. Ya ezo sopa yo sans pour autant les savoir. Basa bana moko batala yo. Na ba télévision na ba série na ba cassette mais tala ningo bambani dignité na ezapi. Est-ce que yo penza na benguna ntoka ka sila bien na benguna no sila yo zaki mutu moko okanga na mwa mobali o kopi nyonso bo sala un bonjour yaya a otanda yo po mutu abizaleli ya mabe azalaka na bizaleli ya na mabe akotikala ka nango ka ndenge azo manke Belleville lelo yaya toza kaka na samoi yango mona baloba keno mwana muke komeka kosakanaka na ye tout le temps te kolakisa ye minu mwana muke ayeba position na yo te eza respecte parce que aoya omanke yo façon yo ya yo mi bambi na se na mwa mobali oyo esopi yo sans pour autant le savoir. Nde mutu siko yo tche ya soit disant que non ba déstabiliser ba artiste ebele o baza pembe ya Belleville ba ebi que non aba o peza baza Belleville mutema mabe kindoki ngana ye nanga ko dénoncer la grande famille ezate que non ngana ye ba nanga de ba lukaka ba matière a lokuta te na yana source kaka bango moko ba kwiti kaka bango moko ba kwiti no bandoye na bino moko ya boye ba ke non campagne bazo sala pour ba déstabiliser Belleville ya koloba ke non ba film nyonso azo komana et indela ina maboko azanga ba artiste mais je sais que non Belleville azanga ba artiste o ba joua ke pas Belleville baza bato mitu esalaka
Non, on appelle Tina. Bon, Tina, peut-être c'est parce que peut-être à l'écrit on a écriture. Hein. Si ceux qui bossent ça la biloko a bongo. Nini kozanga bobo mamutu. Nini kozanga bobo mamutu. La grande famille, s'il vous plaît, vous partagez l'émission nanga. J'assume na makambo na oloba. J'assume ya que no basi ba cibler Maria oyo. Basi ba cibler Maria. Ce qu'on a boité. Ata bino moko pe bine boza na bokolo ba que non. Ah. Maria za privé à Belvité. Mais façon o ba olinga ko lukela Maria ndeza mabe yango na eko dénoncer. Parce que to yebi ba artiste o ki ko jouer koto ba bengi ba yebso que non toza na besoin na yo boye. Eza dile le kabongo. Siko bino pourquoi bo olinga boya na mission. Nde loko esali ke non na ya ko sala analyse nanga. Na ko dénoncer. To yebi c'est connu na batu nyonso ya koloba ke non ba artiste akoma ko jouer koto to yebi yango. Mais façon o bango balingi basalela makambo nde eza bien te. Bo partager o pas un numéro à barre bo tindele link oyo. Ami yebela déjà. Ce qui va ko benga na ndenge ya bien o to za besoin ko jouer ayeba déjà que non plan eza boy. Nzambe nanga. Après bokolo ba musala na biso baby. Banani babomi théâtre. Bino moko ba comédien bozo boma. Moi nango aye lobby atala bino. Bo pese accès moko boye a gérer bino. Bikota kotoyo. Toza na bino a. Bandeko mwasi eza oyo azala na mutema munene. Mwasi eza oyo azala na mutema ya pardon. Mwasi eza oyo atiaka kimia place makambo eza. Oche kimia. Meso omoni mwasi oyo azopelisaka moto lokwa mama Telesi. Yena ndoki ba keseni te. Alors c'était au moins ça la grande famille. Bino bo partager lenga émission oyo bo partager. Maria aza nazo répéter ango parce que batu nazo répéter ango batu sou ba comprendre te mais na pesa nzambe nanga merci batu nyonso balanda nga ba comprendre parce que na fungula kapuke kitoko. Na lobi ango bien. Maria aza privé à Belvité. Maria a joué pe kaka pa Belvité aza na ba chaîne mususu a jouaka. Siko pourquoi bo linga sikoyo ko bo cible Maria na ndenge moko ya mabe. Or toyebi ke non artiste soki a commis film na ye a sepeli ke non mutu wana ya ko jouer pa nanga a obenge na phone ya pesanga na batana yo naza na film moko oki ko ya ko jouer nde ekoma bongo te Siko pourquoi ko comploter ya bo vandi makita boyebi te bo moni nde bana te wana tokotela nanu oyo. Et surtout mutango o batindi parce que ya vanda azala et pas belle vie. Ayebi presque batou. C'est-à-dire que no yenda yebi injection o ya ko beta pour ça nini abenda mutu. Ya belle vie akele la artiste nde complot o eza na minute oyo. La grande famille bo aimer bo partager. Nakomi nanga pe ko chiter. Nakomi ko chiter. En tout cas, il y a 4 minutes. Aimez partager la grande famille, s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager. Aimez partager. Et bah, message écoute, yeswe. N'habitez pas de qui vous comprendre, je crois vous comprendre. Pour ceux qui sont là, basali kuna boy, biso kutu to lo bango na ndenga bien to finga te to nini te na lobi na nga na ko dénoncer
naye kopesa nanga déjà position. Bozola dans la grande famille. Alors c'est au moins ça. Kopo baza nango eza ko déstabiliser belle vie. Ce qui peut boza souple bomona déjà que non. Ba signe na eza déjà. Ba signe eza. Ba signe eza. Ba signe eza. Ba lobi omoni ndoki belela. Ba lingi ba filme. Belle vie a commis film et tout le laé azana ba artiste a ko tourner te. Nde mission na bango. Des complots na bango ya munene yango wana. Mais je sais que Nzambe tangu a dévoilé secret oyo. Bango kutu ba okamo mama wana. Yo bakomo beka ndoki. Nzambe a permettre ebima. Ayebi pourquoi. O baloba ke non soki mabe moko ezo ya Nzambe toujours a lobaka. Au grand jamais Nzambe atika bana na ye na kidiba moko bo likambu nyonso amabe o ekomelaka biso ba signe ezalaka. Nzambe penza alobelaka biso ke no likambu ezoya biso nde tozana na ba ignorance moko bo tozana na ba distraction mais Nzambe alobaka. Mutu tu na se amoyo yo bandeko situation nyonso amabe soki ezoya na vie na yo Nzambe alobaka. Bato ebele bakuta na kasiko na situation na manque ya nini ya discernement, ignorance, distraction. Nde salaka ke no tokuta na ba problème. Nzambe au grand jamais atika bana na ye penza ke ne ba omoni libulu kuno zo ke Nzambe akolakisa na ba ndoto ba sini makambo ebele zalaka. Alors que Nzambe a permettre que non na ko dévoiler oyo, c'est-à-dire que non et que déjà na mai. Et que déjà na mai. Parce que ba signe ça. Ba oh ba déjà basi ba mondi ba signe boko menanga ta na commentaire na bolo ba ya so mama BBC ba signe ça. Ba signe ça. Ba signe ça. Siko pona nini kaka. Pona nini. Balobi l'union fait la force. Yo so mi bendi oke yo mo. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Mais secret ebimi déjà. Secret ebimi. C'est-à-dire eloko yo za souté parce que secret ebimi. Voilà la grande famille. Nakomi ko chité, nakomi na suka, na tika juste na 1 minute nanga. Alors promotion ezanga ate, tozota la film na biso ya traumatisme na Belle Vie télévision. Alors la grande famille tozala wana to soutenir star na biso, to soutenir star na biso et ça bien. To continuer toujours et kocha Belle Vie na ba prière. To continuer toujours kusambela Nzambe abundela kaka toujours Belle Vie. Plan nyonso Nzambe abanda déjà ka Nzambe abanda ka toujours kosa nini ko bimisaka ngo ka abonde to yebi yango. Belle Vie a déjà ba position parce que na bien landa pe be ma BBC. Alors ngana ekaka keno na eko belela. Omoni ndoki belela. Na muto sentimate et voilà. Mutuka ka benginga ma BBC et pas na yo okoloba bi oko éclaircir. Tala ezabo. Yango pe na ina bino. Otika ngote so lika moko ekweya. Nde na weko pelisa caméra na lobaki na yebaki makambo ba yebisa kinga no. Beta na vanda kimia. Alors, nga moko na tala na bine na dénoncer ngo déjà. Nzambe tango alakisaka déjà eloko. Apesi bino position lobaki botelema na mabondeli. Yango sikonga na eko dénoncer bango bazo déjà ba position likolo nango mabondeli lo sambo toujours. Alors c'est au moins ça la grande famille, je vous aime vraiment beaucoup. Merci na bandeko sur pesanga confiance. Numéro na biso za toujours wana. Bo benga ça vraiment bien. Merci. Je vous aime bien. Bonsoir. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Point TV.
toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.